Congo Kinshasa mbote Congo ya Brazzaville na ebiete bozali ebele liboso ya ba poste télévision na bino pona kolanda magazine d'information mbonda ya ekolo oyo pesaka bino ba information ya kitoko oyo kumbamaka na le valable DG Alain Dewa. Tofungola édition ya mokolo mwalelo na proposition ya ko déployer ba soldats angolais na est ya République démocratique du Congo kuna na Nord Kivu et sepelisi ba congolais pe ekomi ko sala moi espoir tolanda. Ndeko ya Congo yeba ke depuis ba négociation pe ba diplomatie ya ndenge na ndenge eza kosalema kaka pona koluka retour ya kimia na Nord Kivu malgré pe ba sommet extraordinaire ba mini sommet to pe ba rencontre ya ba modèle nyonso kasi Rwanda na M23 na ye batikali ata mukolo moko te ko respecter ba accord nyonso oyo ezwamaka toyebi te nini réellement eza kobatama na sima ya guerre oyo po Congolais azakaka kokufa suite ya ba désordre oyo Rwanda sous couvert ya M23 eza mené na partie est ya République démocratique du Congo beaucoup plus na Nord Kivu tellement que la kokutana ya suka oyo ba président na ba konzi ya ndenge na ndenge esalemaki na Addis Abeba capitale ya Éthiopie esengaki ba désordre wana esila pe ba responsabilité ezalaki confiée na Joao Lourenço président Angola pe Uhuru Kenyatta ancien président ya Kenya po ba notifié M23 na ba décision oyo ezomaki ya kokamwa M23 na pare na ye Rwanda ba boyi na bango koto sakutu ba multiplier lisusu ba effort ya mener guerre net kaka c'est levé pour la bango eza kolobaki la guerre est commencée nyonso oyo ndeko ya Congo esalike mwana mboka Joao Lourenço andimi kotina ba militaire angolais na front kuna na SMM avec mission ya koluka respect ba décision Addis Abeba et non kobunda. Hypothèse ya déploiement ya ba contingent angolais na est et commis comme maman espoir et pas ya ba congolais mingi. Boyeba ke mukolo ya vendredi 17 mars Parlement angolais a co-examiné ndenge nini bakoki kosala po déploiement yango esalema avec impact na idéologie na est République démocratique du Congo. Selon présidence ya Angola, unité wana eza la mission ya kosécuriser ba zone ya cantonnement ya M23, protection ya ba membre ya mécanisme ad hoc ya vérification et kokumbama na un général angolais. Malgré officiellement, mandat la bango eza offensif te. Pour na ba congolais, to constater que tellement basé sur la confiance il y a pays membres sur la communauté des États de l'Afrique de l'Est et à cela Mokuse, même la présidence, parlement, n'a pas opposant basé sur la confiance Koutou, comme même qu'on se méfie de Bamboka Lokola Ouganda po Azale si qu'on travaille intelligemment na Rwanda. Yango et comme il pesa moi espoir pour le déploiement, yaba contingent Angola. Côté la même zinga ya moi na mboka Félix Tshilombo Tshisekedi, mingi bakoki même ko rappeler agression rwanda-ougandaise ya 1998, pendenge ba appuya ki RCD, peu méfiance eza vis-à-vis ya ba force régionale. Mercredi passé, lors ya rentrée parlementaire, Christophe Mbosso, président de la Chambre à Baskoutou, a gagné sans mancher les mots que force wana ya EAC et nango kosala eloko moko te. Na ngambu ya opposition, bango kutu basa komona ke Angola ne akoki kozala alia malamu ke bamboka wana misusu et surtout baza na histoire que grâce ba membre ya SADC lokola Zimbabwe, Namibie pe surtout Angola et ça qui Kinshasa ezala tombé te na 1998 na maboko ya ba RCD oyo bazaki toujours soutenir par ba Rwandais. Boyeba ke même mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe yepe azala ko sepela po présence ya ba Angolais pona ye et kosala kitoko po ezalaki pe souci pe soué na bango. Nanga monaye ya mwana mboka Martin Fayulu yekutu avec impact pe idéologie asengi mais ba chef d'état à SADC PAC et EAC ba s'appliquer net kaka Angola. Awa biso mbonda ekolo magazine d'actualité tokosenga nanu entre nous tochana ndu ba divergence politique na biso à côté ensemble tosangana poto luka kobenga na monguna oyo ya Rwanda oyo eza considéré le kola 27e province ya République démocratique du Congo mais tala ndenge baza ko kembisa biso kutu bande ko na biso charge ko kufa yango to kamwaka eza vraiment nango biso to betika mbonda.
Et puis représentant il y a dynamique, il y a leader politique paix communautaire, il y a grande et orientale Pesaki Mwanamboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo 235 millions de francs congolais comme caution. Il y a candidature na présidentielle il y a décembre 2023. Mwana Congo yebake na tango mingi baza kolela pongi boyebake depa basanza ezako KDP seni azaka kobongisa po ba élection ezala la date prévue avec impact na idéologie nenge kaka ezako bongama boyebake na audience na ye oyo ayambaki ba représentant ya dynamique ya ba leader politique ya communauté ya Grande Orientale. Mwanamboka Félix Tshisekedi azwaki enveloppe il y a 235 millions de francs congolais comme caution pour la candidature ya présidentielle 2023. Na ba échange na bango ba ressortissant ba province ya Ouele, Baouele, Ituri pe na Chopo. Ba lobelaki chef d'état ba problème oyo eza lié na développement ya Grande Orientale. Parmi yango likambo ya sécurité na ya infrastructure, peut quelques problèmes ya économie. Nanga monaye, selon presse présidentielle, Mokozi ya mboka alakisi bango programme de développement ya 45 territoires oyo eza considéré comme solution et ba problème nyonso balobaki. Il faut boyebake Mikolo eleki na forum politique oyo esalemaki na Kinshasa, dynamique ya ba leader politique pe communautaire ya Grande Orientale basalaki collecte de fonds pour la soutenir la candidature Félix la présidentielle ya décembre oyo ezakoya. Yo oza kolala ikeba ngongozo kolala kuna depa baza kobonga de manière que ba élection oyo 2023 balonga etumba yango toza kotalela pour dossier oyo seli ezalo ya suivre yango tobetisika mbonda. Noël Tchani, candidat malheureux na présidentielle il y a 2018 à Sengi, bazongisela ye $100,000 américains aye oyo afutaki comme caution ya ba élection yango. Ndeko ya Congo yeba que après sortie médiatique ya Mwanamboka Corneille Nangaa ancien président ya CENI pona ba résultat ya ba élection ya 2018 boyeba que mbutu et koti makasi pe ezali ko susciter ba polémique na kati ya opinion politique. Ndeko ya Congo ya suka ezali ya Mwanamboka pe candidat malheureux ya ba élection ya 2018 Noël Tchani oyo azali kosenga remboursement ya caution na ye oyo ezali na montant ya $100,000 américains. Ezalaki bongo na plateau ya émission ya bosolo na politique ya mokolo ya mardi wapi Noël Tchani alobelaki ba révélation ya Corneille Nangaa que ba élection en 2018 ezalaki nango kaka accord politique tolanda ndenge apeselaki. Quelqu'un qui est tenu par le devoir de réserve puisse parler de cette façon-là. Je suis vraiment surpris. Et Corneille Nangaa, c'est un ami, et je le respecte beaucoup. Mais je crois que dans un autre monde, après qu'il ait fait ces déclarations-là, il devait être invité par la justice pour qu'il puisse s'expliquer. Parce que si ce qu'il dit est vrai, ça veut dire que la démocratie a été truquée, a été tronquée. Imaginez par exemple, nous autres, on était des candidats. On a déposé $100,000, on a déposé $100,000 de caution pour participer à l'élection présidentielle. On dépose $100,000 de caution, ils prennent ça et ils vont faire des arrangements politiques pour ne pas passer par les urnes. Moi, je demande qu'ils puissent nous retourner nos $100,000. Le trésor public nous a volé de l'argent. Je demande qu'on puisse nous retourner à tous les anciens... Mwanamboka, pour Noël Tchani, il fallait que Corneille Nangaa aleka na justice. Dossier oyo eza vraiment à suivre. Yango to betisi kaka mbonda. Boyeba que ba politicien mingi ya République démocratique du Congo bazalaka ba opportuniste ba lula mingi mabumu pe avantage na bango. Tolanda réflexion ya Alain Dewa. Ndeko ya Congo, boyeba ke esali déjà 4 ans. Oyo Mwanamboka Joseph Kabila Kabange avant da kimia na scène politique et surtout depuis libala ya FCC na cash et Koufa. Kukufa moko brisque pe kaka ya avantage moko ya régime en place oyo asala ke kokabala munene la classe politique ya lelo ya République démocratique du Congo. IDPS oyo ezalaki na opposition lobby pe minorité na ba institution
bakoma majoritaire na manœuvre moko oyo toyebi te, et surtout que majorité yango ezalaki ya bango te. Méthode moko même science politique aza kokoka ko expliquer yango te. De la minorité à la majorité, union sacrée et sala ba mécanisme na ba manière nyoso oyo toyebi po kaka na kozwa conscience ya bato ya FCC po bakoma plein ndenge bazalelo malgré silence ya kokama ya autorité morale ya FCC Joseph Kabila oyo aebisaka ba membre ya famille politique na ye na résistance. Joseph Kabila Kabange ayebaka ke bako solliciter bango pour na débauchage pe éco-déstabiliser FCC Mobimba. Bravo! IDPS alongi kuna ye ya ko récupérer bakasik ya FCC oyo pourtant bazwa nyonso na bokonzi ya Kabila. Eloko moko te bazangaka mbongo, pouvoir, pe ba prestige na ba avantage ebele ya ndenge na ndenge. Ya kokamwa ezake na place ya kozala reconnaissant, loyal et fidèle, mais bango balulu kozala trahison, de lifuti bafuta Joseph Kabila Kabange. Tika biso magazine Mbonda Ekolo, topesa raison na malilu système oyo aemba, merci bapesa na mbwa. Sans koyo kasoni, mingi kutu balobake, batika Kabila pe balana nouveau maître, pas par conviction, mais par opportunisme. Et kokamu isabiso, mutu o azala Kabila c'est pur et dur. Akoma kaka na 48 heures, c'est ce que dit c'est pur et dur encore. Kutu bakoma kolobake, la politique, il faut qu'on soit réaliste. Pe bakoma kotuna, soki basala ba parti la bango po basala na opposition. Toyo kaka, ndenge Jacques Joly asalaka ironie et pas ya bajeloliste oyo. Bakoma lelo et pas ya mwana mboka Félix Tshilombo Tshisekedi. Motuna eza monduki te ndeko ya Congo. Tolo bake, ba politicien congolais, basanga éthique. Pesas ya kozala homme d'État, pe kozanga sens d'honneur, moins encore kozanga kiti politique ndenge Abdoulaye Wade aloba. Cause ya changement oyo yangonde esalake Joseph Kabila Kabange akoma silence. Akene na ekobatama po ezateke yende azala base ya échec tope ya incompétence ya successeur na ye. Esengeli toyebake l'homme de Kingakati akoma na ye recteur ya université de Kara. Profit po na ye yako se débarrasser na batu wana ya kala oyo même bato na union sacrée toyebite soki bakomemela mwana mboka Tshilombo makambo ya malabu parce que soki balakisi Joseph Kabila Kabange oyo bafana na ingratitude et bongo Tshilombo oyo bazilelo est-ce que bakozala motema ya kosunga ye po RDC ebonga tozwa batu lokola Adolphe Lumanu, Lambert Mende, Évariste Bochab, Tunda Kasende, Ngoïka Sanji, Charles Okoto, Constant Moutamba, Che Okitundu, Claude Nyamungabo, Age Matembo, Chéri Moussenepo, Julien Paluku, Ernestine Nyoka, Pius Mabilu, Basi Lukwebo, Ange Lukena, Christophe Mbosso, ba gouverneur nyonso FCC oyo ba changer les côtés, ba grand politicien oyo ba comment lelo ba Tshisekedi boye bake soki pe régime lelo ekwei ba kosala fasi ndenge kaka basala Joseph Kabila Kabange avec un discours moroke basala ba parti politique la bango te po basala opposition. Il faut l'attendre ma ponomi toye ba ko voter utile sinon to continuer à coller la parce que ba politique la biso mingi basala bokaka ba jalelo liste yango to betisika mbunda. Mbonda ya Ekolo magazine d'actualité a bengisi ba jeune leader nyoso ba ya kolakisia ba vision na bango liboso ya caméra ya Mbonda ya Ekolo. Likambo ya kobongisa Congo etali kaka mingi biso ba congolais surtout à la ville province ya Kinshasa toluka kaka mingi kotala ka likambo o etali développement yango magazine Mbonda Ekolo baleka yezu efongoleli ba oyo surtout bazali ba bon leader reporte po baye ba kobimisa vision la bango ba kinwa bayeba nini bazali ko kanisa la kati ba vision la bango botala bino moko to message koyamba batu na ba biro na biso na plateau na biso po moto na moto apesa ka vision na ye yonde ko ozali kolala yebaka ke po ozala un bon leader esengeli oleka na plateau ya Mbonda Ekolo po ezali seule adresse oyo okolakisa vision na yo pendant 30 minutes mokili eba yo ba confirmer ke oza leader ya solo tala ndenge ba leader bazali koleka moko bazali koyamba bango mwana mboka aledewa pena mwana mboka Megrine Kambembe bayambaka bango avec impact pena idéologie po ba question esalamaka ya kitoko eko permettre ke moto na moto apesa vision na population emona yango bona na somo eloko oyo.
pour na yo oza jeune leader olobi oza jeune leader ya Kimbanteke soit développement nini oyo olingi o apporter na commune ya Kimbanteke. OK, merci pour la parole. Le coup là toza bana ba vrai bana ya Kimbanteke. En tout cas, tu s'est décidé que cette fois-ci, nous allons poser à bana yande ya Kimbanteke. O ayebi passe ya Kimbanteke, ayebi douleur ni ba maman to ba jeune ni ba souffrance na Kimbanteke. Donc en termes de développement, il y a les besoins de to yeba to zana to sala to makoki ya ko sala. La force négative. Et derrière, on a même suivi comment est-ce que moi la Tilo Motiseke de Félix, comment est-ce que pointa qui dit doigt mon cas général, mon cas général il y a Kenya. De manière que monsieur qui est Congo, il y a que soutenir Congo et non, il y a que soutenir M23. Les alliés aussi parmi questions eux permettaient que la population Bimali Banda, barricade et autres tout cela. Mais yo état congolais c'est aussi réellement que vous avez partagé douleur voilà. Tant on a qui acte voilà. Quelle a été ta réaction par rapport à tout cela? Bien, des journalistes, bon, concernant Force et EAC, je me suis dit, il y a un sérieux problème dans cannabis. Je pense que... Nenge kaka bozali komona, wala pe bazaba leader, o babi pesi ming na développement, de manière que ba commune na bango engenga ekoma kitoko. Yo pe tala numéro na biso yango wana, soki olingi ozala prochain. Yeba kobenga biso pour permettre que to yamba o kitoko, on la kisaba kinwa idéologie dans surtout mingi ya commune siko zali po. Yango nde ezali base ko permettre que ba pesa confiance. Yango magazine Mbonda Ekolo, to betisika Mbonda ba leader à solo. Pour voyager partout na mokili et comment kitoko po quick travel visa à Vandisi Masolo kitoko avec professionnalisme et impact na idéologie. Ndeko mwasi ndeko mobali mwana Congo onyokwami ya tro na likambo oyo etali ko voyager na mikili ya poto. Quick travel visa eye po na kopesa solution na ba problème na bino po boleli mingi pe bonyokwami ya tro. Yo mutu olingi o voyager partout na mokili mobimba yaka na lombango awa na quick travel visa oyo ezali ko fonctionner na domaine ya assistance ya visa rapide. Bandeko na oyo etali visa d'études, visa d'affaires, visa de tourisme, visa de conférence, bourse d'études, tope visa pour na baswa médicaux na yo, adresse ezaka moko, quick travel visa po awa. Nyonso ezo salema na PTP na vitesse moko ya kosakana te. Esuki kaka wana te, na likambo oyo etali billet d'avion, komona na yo kutu pasi te. Quick travel visa ezali wana po na vente ya babiye na prix moko ya kitoko. Bandeko ya Congo, bandeko ya Kinshasa, papa, mama, ndeko. Quick travel visa, en anglais, en français, visa de voyage rapide, ayeli bino innovation, topé modernisation, modernité, nali solo etali voyage. Donc nazolo ba voyage, visa, billet d'avion. En tout cas, nyonso quick travel visa azako sala yango na ngonga muke passeport. Vous en avez voyager au Kende poto Kende dans 5 continents où ils ont habité. Yaka na quick travel visa. Dossier na yo et qu'on a traité na professionnalisme. En tout cas, tous quoi assurer bino visa réussite et visa à 100% parce que au toza koloba toza na connaissance certaine avérée, une connaissance qui est d'ailleurs attestée dans ce domaine. Nous avons l'expérience, l'expertise, la connaissance elle est là. Tokocha yango na disposition na bino ya ba dossier na bino pour bozwa ba résultat escompté. Soki olingi ba rêve na yo et comme réalité, o voyager partout na mokili mobimba na ba condition moko ya kitoko, yaka awa na quick travel visa po yende azali nzambe ya masolo pe akosaka te na oyo etali ba voyage na ba visa. Natalo mukie pe na ngonga mukie ozwi visa pe billet na yo d'avion. Boko tu nanga soki bazwami wapi quick travel visa ezwami na numéro 54 boulevard Lumumba, référence arrêt Betani na agence Nécropole, premier niveau na commune ya Masina quartier sans fil.
Tope benga bango na plus 243 81 93 39 saede. Na Quick Travel Visa babetela yo lisolo te yaka omona o vivre réalité. Na Quick Travel Visa nyonso ya voyage pe ya visa ekomi pete. La société na commune ya Kimbantseke quartier Koutou basengi opération coup de poing et kota kuna po présence ya bourgmestre Nabango bamonaka yangote. Ndeko ya Congo yeba ke depuis opération coup de poing oyo mwana mboka Chachilingo Bilambaka pe fils na ye Gérard Kokomuma baza ko sala mingi nanu ekomi kote ba commune ya Kimbantseke te surtout ala kata chango yango yako kamwa ezake biso magazine Mbonda école magazine d'actualité to mesala kotambola avec ba reporter ya guerre ba kotaki na terrain pona kolakisa ndenge awa na Kimbantseke na quartier Koutou ndenge bato baiba na bango balabala surtout mingi na bisika ba caniveau pe ba tunnel batonga likolo nango toyebi te soki pe bourgmestre commune ya Kimbantseke mwana mboka Jano Kano abetaka tour kotoyo po akwa kopesa rapport na niveau ya gouvernement provincial de manière que opération coup de poing ekita kotoyo bino moko botala ba image cause ya inondation bato basinda kote oyo mwana mboka Chachilingo Bilambaka pe Gérard Kokomuna boyebake ezali batu batonga na bango bandako na batinel pe likolo ya bakaniveau tala ndenge baza kolela boyo kabino moko liboso ya kamera ya Mbonda ekolo ndenge nini babetisaki Mbonda papa biso awa tozomona pasi ya kosakana te baterase nyonso bato bayiba pena balupango batonga bandako biso soki mbula ebeti mai nyonso ezokota biso ntina kati ya bandako moya kolala koto eza te moya kolala eza te yango wana mpena tuka bakontina biso mpena doki babundela biso bitumba oyo mpona tuka mpena doki tozokoka kutu te bayiba mpena baterase papa ngai naloba kaka awa papa baoleli funda soko ye awa te biso atokokufa babiloko ya ndako kobeba bakiti kobeba bisika kolala eza te mpo nini bayiba bino bozomona bayiba terase donc tozovivre ana pasi soki mbula ebeti toniokamaka papa esali pasi kotala ndenge population bazokolela boye babengi opération coup de poing ekita koto mpo bamoni ke bourgmestre na bango kutu akomaka koto te alala pongi kala na biro ya malamu eza ke mwana mboka Borley Funda oyo azali notable ya Kimbantseke asaleli bango passerelle ya kitoko oyo ekopermettre ke bakase mibale oyo bakwa kotraverse na bacondition moka malamu mais ekoki kaka te mpo ezokosenga vraiment ke il faut gouvernement provincial bopesa baengin eya koto oyo eya kodétruire bandako oyo eyiba baemprise ya l'état mpe esala bakirage na bakaniveau ya bakoto oyo mpo epermettre population ya koto oyo bavivre mpe na esengo yango biso magazine Mbonda ekolo tobetika Mbonda mpe topesi bravo na mwana mboka Borley Funda na mosala kitoko oyo azali kosala. Bolanda en no comment le lenge population congolaise à l'eli pona passe. Bona ni biloko na mboko ekitaka te mataka te ka ndenge moko vraiment tosufri makasi biso bato mosusu towuti na plateau bateke babengani biso bilanga bana bazokufa solution eza te toye kote na ishasa tokoka te kofutela bandako tosala nini vraiment président biso azoloba nini vraiment biso tomona pasi tosufri makasi tokondi baobenga na biso na bana kotanga eza te biso totelenga na bandako kofutela tomona pasi boloba nini vraiment nzambe nanga za ba peuple congolais il faut tosombaka biloko na biso na franc congolais dollar eza mbongo ya pays na biso te mpona nini mbongo ya bapaya ezorenye na kati ya pays na biso na bapays étranger mbongo na biso ekotaka te mponi babongo ya pays étranger ezodondwana na kati ya pays na biso ezopesa biso pasi ngai natekaka mikate na 100 francs me nazosomba saki ya farine 105 000 bon nakoteka yango nakozwa bénéfice combien eloko nyonso na mboko ekoma kaka dollar eza mbongo ya pays nini ebima na mboko oyo bakonza mboka botala mboka na biso malamu bokontrole mboka oyo malamu nani azosala boye tolingi dolari te
Pona nini boye tangu tozalaki na tango Mobutu tozalaki bana mike. Tonyokwamaki boye te. Lelo yo boye tozali konyokwama. Totangisi bana na mimbongo ya mike mike. Olie bana pe bazala ke basala basunga biso babati bana bakomi konyokwama. Bamisusu bakomi bakuluna. Toya kokoma na tango ya Papa Kabila. Papa Kabila yeko kota. Tozalaki kutamona ki tolobi ya solo, tomnyoka mingi me Kabila koti, tokanisi mboka ebongi. Nzoka mboka ebongi lisusu te. Lelo yo likamukie dollar. Biso ba mama koko yo boye. Dollar yango tokokela ko zwango wapi? Tozaka souffrir. Toboyi élection esalama. Élection esalama tricage esalate. Toluka musungi mususu akota pasunga pe biso bana na biso batanga. Pona nini po ezaki mauvais gestion ya gouvernement. Toi na gouvernement moko oyo aza incapable de reprendre point soin ya population na ye. Biloko mataka balobaka te. Dans le cas bango baza bien na ba famille na bango biso nde tozo souffrir la souffrance nyos o le loto ya dollar ezo kende kaka tozo ebate so imboko to kende wa donc dollar o eyoko boma makambu nyos même ko futela bandaku tozo koka sute puisque même bakolo le pango batia bandaku na bango en dollar donc yo comme il faut somba dollar pour que ko futa ndaku donc pas si on ezo ali ko na biso. Rubrique Nabino Bolingaka pona nini boye bolanda yango. Nazo yeba te bato nyoso toko voter bako sala eloko moko te. Bon biso tokolobela makamu mingi ya courant pourquoi courir tambola mabe. Pona nini boye? Pona nini boye? Pona nini boye yango wana nde kitoko. Biloko ezomata biso moko tozobobana pona nini? Bokonzi asika. Hein? Tozobomana tozomatisa biso moko tozobomana pona nini eloko na kosomba ngwata na 15,000 francs na 15,000 wana na ye na chena se na koteka ngo 16,000 wana ezomona na te 15,500 ezomona na te okende kosomba $3 likolo. Papa to souffrir makasi tozo souffrir moyen kolobeza te to miko la nzala na bana biloko ezomata chaque jour. Papa to souffrir boyokela mawa papa to souffrir papa na ngai moyen kolobeza te papa soyeba te pona nini na mboka oyo mbongo ekitaka te kaka komata na komata tozoyeba te eza nini mboka pasi tozo souffrir tomona pasi bozomona te nde tosouffrir botalela biso na makambo oyo tozo souffrir mboka na biso moko tokomi konyokwama boye lokola baétranger tosali nini. Caricature ya lelo Koko Tiritiri Jerry Sidemba oyebisi biso nini lelo. Likambo ya ba nomination ya ba bourgmestre et utiko samba on a vu province ya Kinshasa et créer ba désordre ba parti politique ya ndenge na ndenge kutu mingi kutu basaka eliki ke ba kobima mais lokala ba bimite ba tomba ba façon mo kutu pe ba milongo na bona ba parti politique là parce que eliki na bango zaki bazala nommer quelque part yango pe honorable oyo to benga kami honorable parce que ye asi a message na ya kata ba mandat mingi azwaka na ete atikala ka muto kosala ba constat lelo lisolo nini avec television na kaka ba rendre honorable atambola bwe amoni ve mondonga azobima na kanda mabe yoka honorable suka na yombo pour le vie mondonga kombo ebimite yokaye sikayo ve mondonga pe kuna na kanda azobima na palais botala ndenge idéologie pour ce moi c'est mokutu azokama ve mondonga donc banonenga ibuku mesete lelo bakoyeba ngai na kanda wana depa ve mondonga aeti na bureau na bango esika apesa siège ya parti politique na bango kanda méchant danse tala makamoni aza kosala ngai na pesi bino siège nazanga poste jamais bobima je démissionne à parti kanda ya mabe esalaki papa mondonga parce que akanaki ke abima selon ndenge bayokani na parti politique na bango apesa bango siège apesi bango bureau biloko nyonso tout mais kombo ebimi te yango apanzi bango yoka mpe honorable na basongisongi na ye ndenge nini abeti bango ayaya politique ya mboka Congo tobetisika mbunda elingi koloba ke soki kombo na ebimi te yeba ke le panier circule encore turo bimi te
sa elika atambala sima okobima ta deve mondonga a passer la bureau a bengale ba combattant to ba membre ya parti kutu ye a milongoli na libela parce que akalaka ma bourgmestre abimité likambo oyo pe eziyo ben kanga motema le panier ce qu'il encore awa to betika mbonda. Merci ndenge bozalaki ebele ya kolanda biso bo continuer toujours na ko s'abonner na chaîne YouTube na biso Mbonda Ekolo officiel Peboya na ba publicité na bino ekoleka na prix moko abordable. J'étais à la présentation Kombo Nangai Gisèle Nzeba, édition qui réalisée na Ingrid Mateta sous la coordination du DG Alain Dewa. Merci.